bandeko bana o mibale bolingo na bango eyali amour vrai. Mémé Brigitte Ntumba et bébé Macron Issa kotombeli bino libala malamu kati na nkolo tika ete nkolo nzambe apambola libala na bino. Mémé Brigitte Ntumba et papa et bébé Macron Issa de ma part na tombeli bino libala. Qui est le plus âgé? Qui a fait le premier pas? Qui est le plus grand? Qui est le plus sensible? Qui est le plus drôle? Qui est le plus sociable? Qui est le plus têtu? Qui s'endort en premier? Balingani Maria Tumba na Kevin Issa meko kamu menace o bazozwa ezalaka te babanda ko menace liboso ko critiquer Kevin lelo oyo bakomo critiquer Maria na sens nini bolandanga mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandone mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tango Maria Tumba azo sepela mobali naza millionnaire azo kumisa babandi ko critiquer Kevin Issa a mobali oyo ndenge aza wana kutu abinaka na Dubai o mobali oyo na Dubai atelemaka na aéroport o mobali oyo aza monene Maria Tumba abongi na yo te makambo ebele po décourager Maria Tumba po Maria Tumba loba naza influenceuse mwasi kitoko mibali ebele baya na Kinshasa awa tika nazwa nanga kaka oyo toza na bango na kina awa kena kende kangama na oyo aza na Dubai me Maria Tumba pe atiki ya ye mobali te surtout le plus important atiki kokumisa ye te azokumisa toujours mobali na ye azolakisa na mokili ke oyo ye l'homme c'est Kevin Issa Kevin. Alors bamoni Maria Tumba bakoki ye te bakomi sikoyo na Kevin koma yo kobima na mokolo boye Maria Tumba yoza mwana 22 ans mwana moke bato to baprofite na surtout cousine pana yo aza na changu kuna aza soki taximen soki motard ne bobenga bango na Kisasa. On t'a déjà donné les conseils pour Makaba Maria, Ozolinga Koyokate. Comme toi, tu veux continuer avec Maria. Épargne Soraya. Épargne tonton Zéphir. Parce que ça les belé na vie na yo. Tonton Zéphir a botaka moi na moko na vie à moi si. Moi na ne wana pe assez à côté ba miniature. C'est pas son père biologique. C'est son père adoptif.
C'est son père. Kevin Azamwana, il y a 2001. Il a 22 ans. Bino mokanisi makambo o bino bo sala ka internet awa. To fandaka kimia. Poto yebi binote? Poto yebi binote? Non. To yebi bino très bien. Mais moi j'ai regardé, je me disais ouais, c'est sa vie, il a choisi sa vie. OK, c'est bon. On laisse tomber. Est-ce que autrefois quand moi j'ai défendu Kevin, Kevin, je ne défendais pas Kevin pour la Maria Toumba. Non. J'ai défendu Kevin parce que je savais que c'est le fils adoptif de tonton Zéphir. Ce qui bolingi bo finga papa ya Kevin, azana changu kuna, asala ka taxi, bo luka nini ba photo na ye, bo banda ko finga, bo épargner tonton Zéphir. Parce que le travail qu'il fait maintenant là, il est le numéro 1 à football congolais. Il est le numéro. La jalouse cousine ou Luka Abimaka na Kevin. Eza bongo abandeko. Pour Kevin, cousine azo traité fils adoptif. Or que tonto ya cousine wana abota mwana moka mwasi adopta Kevin atindi pe Kevin na Dubai, donc pa ya papa wana Kevin azwaka ye mwana na ye biologique. Mais cousine na jalousie wana na ki africain lokola mwana aza makila ya tonto na ete, donc aza kaka mwana ete pa na ye koadopte elakisi neti mwana moko aye konje wana mazaka ya bino te. Nzoka Kevin azali mwana ya papa oyoyo soi-disant adopta ye po apesaki bolingo atindi na Dubai, donc baza na vie na bango à l'aise. Siko cousine ezomonana ke yalandelaka makambo ya Kevin. D'après ye na Kevin baza bandeko te, baza makila moko te. Kevin soki azoluka mwasi fo alinga nde ye. Biso to bangamba na ye oya koya kofinga abi fio masebebi ma chérie masebebi mangate na mwasi propre makasi zo live oyo branchaka ya son maquillage, live oyo branchaka ya son maquillage ya son perruque bati appelle live onga na zabo. Moi, je ne suis pas une habituée de maquillage. Je suis maquillage parce que je ma sortie européenne à Malunga. Surtout dans Kanisa, ayebaki Kevin, a imaginer que Kevin a reçu un amour sa mukolo. Ou ana souhaité sa cousine, mutema pasi. Atalakuana. Yo o salande ki atalaku. Yo mikolo okomi atalaku ya batu nyonso. Avant de venir insulter Queen Bee, la reine mère, Kolo Mobali, mwasi ya Mobali moko, nana posa naza na miranda kuna o place fandaka. O soro branché live weto yebi ke miro anandako. Nana posa o branché live na miranda na yo. Ok? Qui termine. Azoloba me Kevin. Soko sepelaka na mibali basi ya mikolo nga nazali awa. Toza pe makila moko te, yo zano adopte. Papa no azalaka na njili
ali taximen to muta wewa soko ozoluka mwasi nga nazali awa bala na famille yo badopta yo oui cousine alingi bongo cousine yango ye kaka moto abanda kopesa Mervyn bamatière po makambo cousine azoloba Mervyn salobango Mervyn aloba papa oyo azalaka na Kevin aza papa ya Kevin te Mervyn aloba Kevin Issa aza na 22 ans aza mwana muke bato bafinga Mervyn bakanisaki aza kokosa nzoka Mervyn batindele na bafotokopie ya identité ya Kevin na cousine kakoyo cousine abombama kamata bima mwana bato amukie bongo nde yo koya kotia bato makelele na internet papa luka papa solo wana aza papa te wana a bébé buchu wana a vraiment ricosno poudre ba bébé ricosno poudre ba yaya poudre ba bébé poudre ba maman 2001 18 décembre 2001 ndi abotamaki 18 décembre 2001 bomoni passeport wana ebimi eza authentique avec sa vraie date de naissance 18 décembre 2001 bébé mwana muto amuke bongo nde okoya kotelemisa na internet papa bino bozanga sonye abimaki ne liboso abimaki mpona kodefendre Maria Tumba mais entre-temps azopesa Mervyn bamatière bato bakanisaki ye azodefendre Maria Tumba nzoka nde na cesse azodétruire Maria Tumba yango bandeko oyo internet même na YouTube même na TikTok foko kebaka bato mosusu bazali azodefendre yo bazokota so bamatière kuna mpo badétruire yo yango wana foko kebaka koma kuna na Dubai akomi mutu ya balabala makambo batindaki kuna asalaka te eloko te makambo onga na oloba awa je suis en train de parler au nom de la famille bomonaki na basima ba musicien oh bakendeki et pas Inos Bi awa bomonaki basima ba musicien parce que Rabi son petit frère c'est le réalisateur de Inos Bi Rabi son petit frère c'est le réalisateur de Inos Bi ok Kevin aza mwana ya 2001 il a 22 ans donc Kevin bozoba oyo poni lobi babenge azo wangana alobi ki yabi makana Maria te alobi bozoba oyo poni ozobo sana ki ngana za na TikTok ozobo sana ki batu oyo bayebi tonton Zéphir baza na TikTok live oyo salaki yango l'autre fois na famille à Maria Mobimba les gens te connaissent mais toi tu nies là-bas tu étais ici à Kin tu étais avec elle dans appartement meublé au bando foute la kuna bozoba oyo zo sala ma belle mon frère sala yango yomoko tika tonton Zéphir a salelio et belé na vie toi ta vie telle que tu es là tu dois à tonton Zéphir Kevin Issa tu ne peux pas salir l'image de tonton Zéphir na bozoba moko ya mwasi oyo okoba la kutuyete tonton Zéphir t'a aidé yo moko yebi ke papa na yo azana changu kuna aza soki taximen soki motard ni bobinga bango na kisasa
On t'a déjà donné les conseils pour la makaba Maria Ozolinga Koyokate. Comme toi, tu veux continuer avec Maria. Épargne Soraya. Épargne tonton Zéphir. Parce que ça les belé na vie na yo. Tonton Zéphir a botaka moi na mort na vie à moi si. Moi na ne wana pe assez à côté ba miniature. C'est pas son père biologique. C'est son père adoptif. Faut que baka. En tout cas, faut que baka non. C'est Koyo. Kevin Issa yé pas résisté. Tout d'abord, cousine Zoloba. Kevin makamba tinda okutu kuna osalina nute yozo kipekaka Maria Tumba. Donc Kevin tango batinde na Dubai. Makambo batinde la kiswa zo salango. Faut appeler ça compte rendu na cousine oyo. Oya mutea mabebo. Mais non. Maman, Queen B. Nabi, ma chérie. Tantine. Yo, solution no kutu, maramba libala nan. Oye la biso. Natala, je suis mariée. Oye la biso suite nango. Oye la biso photo. Ola ta voile. Na fleur o bachaka na mandako. Bon makasi, Parce que tu nous as une information qu'on a Kevin, batinda kaye Kevin boy, nous avons wana pour votre passage yaya. Les passés à Moutounio sont tous à raka compliqué. Parce que tu as le wana pour marier ça ni. Aboya, ete yaya. Yo ebite ke bolingo bat balobela ka mig bolingo na bat baboya nati. Yo ebi angote. Yaya. Yo kana soni parce que hier au graphe le bato libala on peut na suka nango yaya. Tout le monde a kara photo simba fleur ya o bacha na ndako maga mutu ozolo ba yo mwana na teke no mobala koza pe nani mwasa koza mkola mobali mutali bosote Kevin Johnson na 22 ozolo bana lo kutana nzela linu munene lo kwa ndeti bakata kai na bomwana so Kevin na mère ya mkola Kevin esali nini ça problème te ça problème te oyo sele ba tuba audio ba vidéo ebele ko ke no ko sala ba recherche batinda ki na bo batinda ki yo pe mutatinda na classe en azala kaka mutatinda na classe azala ka so mutatinda ko yo kosa batu ke yo bala nani si yo mokoti yo sa mutolo bana kata TikTok ya te ma chérie o sa mutolo ba te yo za madame ki madame ngo ya bino tuka ba sintosh kana ba sintosh tu vas consommer je suis femme yo da jiza pena numéro 0000000 boni boyeko mwana bata mukyoka pelise pe live liko na osoka sa Kevin na Maria babwana o mikosi tala kendo ko lamusa batu bakufa na baoya baboya na ti boni boy yo mutu mwa mosi minu madusu ero ba mpepe tu ezokota na munoko bolekisi pe non bolekisi mina ngo isila ati solution yo moko tozo na ntele ya comme su Kevin yo para ya Kevin Kevin ba finga pona mwasi na Maria pe Maria ba finga pona Kevin wana ba para na isi bazali yo moni passe ba ya ndeko na ko sala video yo kansa to lobby ke ba lokota ata ko lokota ne ba sala ni oni boyo grande dame sintoshement be jiza moro boy minu madusu lo kwa mboa te longi mabenyama zoto misuni kwa ndeti njoko oni boyo ko bolekisi pe papa zati aopesa compte randi na papa na ye entre ta Kevin azana droit asala vie na ye siko azwi mwasi oyo asepeli na ye. Tout d'abord Kevin so batelemi na Maria Tumba couple na bango ezotia nango teke différence d'âge ezotiaka neti bali génération moko alo sikoyo mabeni neza wana baza na image neti ya couple banani okutu babalana lelo mpe bazali bien na libala na bango mais soki otali couple na bango ata baza ba age moko
mokomona DiCaprio abimaka muke ke mwasi ne so batelami mwasi ne mbinga me nzoka DiCaprio mukolo ya mwasi me soko tali comédien na biso DiCaprio abimaka dimi par rapport à mwasi ne me bolingo eza makasi vi na bango ya famille ezokende kitoko couple na bango elengi siko Kevin na Maria Tumba couple na bango ezokende très bien mabeza tango Kevin azalaki na kati ya Congo tango azalaki na ba 18 ans 16 ans tango azalaki kozwa bacopine cousine azalaki wapi cousine azalaki te sikoyo ekomi makambo ya cousine azobimisela yango misisa nyonso bandeko cousine azoluka kaka base te soki base alinga kokontinue kokotelaka Maria Tumba azoluka mpenza akabola bango Kevin alinga ye mpo mpa na ye baya bandeko te Kevin aza na famille na ye na njili ye nde aza makila ya papa adoptive ya Kevin alors mpo Kevin atika na famille fo balingana kaka na ye eza bongo awe Mervin, ma chérie, de là vraiment la paix sur raison à propos ya makambo bandok koloba pour na Maria Tumba. Premièrement, na mona koloba mutaliboma, le quoi mutesa la bien tenso kande makamno solo baka ozala kanon na raison. Le vraiment la paix sur raison pe na singyo pardon na ndinge na finga ki otango tagagi Maria Tumba. Voilà. Ce qui beau se rappeler na live moko ya Mervin alobaka Kevin Issa aza enfant adopté à papa Zephyr. Ce qui vidéo est 4 deuxième partie zali. Kevin Issa Aza enfant adopté à papa Zephyr Aza mon en 2000 donc Aza juste on a 22 ans d'âge. Imaginez ce que moi a 22 ans d'âge Azo bimana Maria Tumba 33 ans d'âge. Donc maman mukolo le quoi Maria Tumba 33 ans Azo bimana mon batom quoi Kevin 22 ans. Cousine nae mutaye ko dénoncer makambo nous parce que ba peki sa carrière. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne de ça qui toko. Ya boss na so JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.